Mbote na balandi nyonso o balandaka biso na chaîne na biso ya Fairmont HD. Ezanga momo lobeli na bino Pelé Tamfumu garçon de disque kande na lobaka. Mutu o ba pesa chance alokota micro na balabala. Nazanga moko te na plateau nazana invité nanga déjà. Dembo Wembo Fairmont. Bo s'abonner, bo partager, bo liker na Dembo Wembo Fairmont HD. Naza déjà naé na kati ya plateau nanga. Bonsoir, bonjour Dembo Wembo. Bonsoir Pelé Tamfumu. Dembo bikele to sala on a terrain football hein. Ah besenga ibo to talaka to beti match lelo. To moni ba okosha ba Jeje okosha. Ba icon ba légende. Ba to moni ba légende, to moni ba Donato Kala. To moni ba Ige Ikote. Ige la quoi fait Ikote. Ah, to moni bango ba beauté image bazala kiawa. Ba Popol Mupasula. En tout cas, il s'allie pena bisona nous bien d'abord. Silva policier de Paris. Voilà. Siko yo. Nga Pamela Soleil 10 match. Mais na remarqué bino bata Saint-Denis ya ba journaliste. Ba match ne se bobeta randie bo pola na bino kaka. Te to pola raté o. To pola raté. Biso to ta caméra. Biso to regarder au promouvoir staff ya ba artiste. To ra mingi va te ko to buka na lokolo to so ba cheville to beta ko so pendengeni to so ba genou non. To ra pour na promouvoir parce que priorité pas la biso de la image. Omoni, eza image, eza vidéo à scène. Ndenge match zo betama, ba interview, qui était là, qui a dit quoi. Biso priorité to la ngona nous, ya liboso eza image. Après les restes, eza lisano ya ndembo, ndenge zalara équipe robeta ngomoko te photos za pe wana na terrain, to beta balle. Mais priorité oyo, ba yambela biso mingi, et ça par rapport à visibilité. Match à lelo moni on bo police 5AD. Non, match à l'époque, il a bien. Est victime. Félicitations à Nelka, comme d'habitude, vraiment. Grand gardien. Grand gardien, à Babilo, au Moroboé. Donc, on dirait moi pro Moroboé, mais et le Kaka. Donc, félicitations à buteur na biso. 2 jours à check Biwana. Après, l'équipe Mao a bété les presse. Na la presse, na invité na biso au coach biso poids. Félicitations à Baron parce que 90 minutes na terrain va bété la bino balé. Il faut mutuali azano passionné à 90 minutes. 90 minutes, ce n'est pas facile. Après, équipe adverse, vraiment, bravo, félicitations à Bango. Et là, comme c'est un Arabi, il vient à Tati Chora. Donc, Tati Chora, donc, ça a un plaisir. Il y a un solo, mais na FIFA, il y a un mais le ça a un plaisir. Comme on est un terrain, Donato Kala a ça a plaisir. Comme on est un terrain. En tout cas, pas mal de joueurs, malgré joueurs préférés dans la Ziko, et ça a un plaisir. Comme on a certaines personnes, au Beta, la Kin. On a une chance ya omona ba balle na bango te mais na niveau poto ata balle yango eza ya loisir eza ba match amical mais et ça la quand même plaisir comme on a ba talent na bango même si ba beta on na état de retraite mais ça la vraiment plaisir. Merci Dembo Wembo to longo na biso mamba balle parce que R après R eza RT talara na machiniste na biso asimbi biso yo ibika yaza mutatan cameraman na biso ya danger l'autre beta na bato ta Pamela 10 match 10 match il pas commencer la talo ba bato fali aye pe fois beta rapper mon coach bon Dembo Wembo to que concert ya Dubaï ya Fally Ipupa okolo banini nenga beta ki hier na Dubaï pour la première fois tout le monde un jeune Congolais, un jeune Africain comme Fally Ipupa abetaki na Dubaï. Prestation na mona ki ondeni. Au moins prestation à Fally Ipupa taka mutu moko yaki. Il ngai ça langa plaisir. Je comprends. Il ngai ça langa plaisir ya makasi parce que na minute yo toyebi nani aza star, nani aza légende, nani aza meneur de jeu, nani aza patrimoine ya Congo. Donc mutu na mutu na place na ye. On comprend. Donc toi ya sur na TVT que toi le baba bobarde o boy na boy. Biso toza chance. Il y a au moins Michael Jackson té. Ba américain, ba hérité Michael Jackson. Vous comprenez? Pour la visibilité, pour la makambo Michael Jackson à sala, il y a ba Evrenaye, il y a un sala qui est américain, ba honoraka Michael Jackson. Au moni parce que Michael Jackson a mundele tala mutu mwindu. Le rôle ngana yu. Mais si go biso, toi na oya biso ezake, ya biso ya 100. Made in Congo. Mama kelele. Mama kelele. Ezate ki oba lokota ki wapi ba ye na été made in Congo. Omoni to tika la biso makambo ya polémique ezanga tina. Wana ezaki ote intéribo te. Eli kambo numéro 1, numéro 2, numéro 3 te. Ezali kambuke star azali, légende azali, barène bazali donc mutu na mutu ebi déjà que na mitu de to termine terrain. Ngana obeta 2, ngana obeta défense, ngana obeta 6. Musala ya mutu ezo monana. Monana, il y a pas de commentaires. Il y a pas de commentaires.
Ce qui chance wana, hein? Ce qui chance wana, oh, fallait appeler Sibiso. Merci est insuffisant. Merci européen, ça y est, et ça insuffisant. Au moni, parce que le drapeau à Congo, malgré tout ce qui se passe dans Congo, vous voyez que grâce à la musique, à ça la plainte, à ça la plainte, à ça la piaka, grâce à la musique, les Congolais mutazo beta, il y a une réalité mususo et batama la Congo, et zobima lelo grâce na ye. Grâce à la musique congolaise, grâce à Fali. Grâce à Fali. Parce que la musique, on va taper Libanda. Ya pele na Dubaï mutabeta kuna o abeti lelo oyo na sali wana eza Fali. On comprend. Ce que zaki Koffi Olomide to ba Koffi Olomide. Ce que zaki héritier wata to ba héritier wata. Faire abeta na Moscou. Taku na Bosani. Faire abeta na Moscou. Yebe suko salaka honneur ya Congo. Faire abeti na Moscou. Fali abeti na Dubaï. Et là, les Kambouya commentaires, les premiers, les deuxièmes T. Et ça, les Kambouya, Bastar Nabiso, Meneur de G Bazawana, Fali na Ferry. Tout ça, la légende Nabiso, Koffi Olomide Azawana. Yépe, Azobunde la drapeau ya Congo. Parce que yé, Azana histoire, il y a carrière à musique. Parce que ba vienne à tout Bakenda. Vous savez, ba vienne à yé. Ba Madilou. Ba docteur Nico Bakenda, ba Taboulay Bakenda, ba Luambo, ba King Kester Bakenda, ba Papa Mba Bakenda. Koffi atika le rôle ya moko azobunda na ba redia misi na ba bozi boziana omoni parce que wana to bana bato 2000 bato 1900 Koffi za muta 1900 mais biso ne so ba 1900 te bana 1900 robota matolo to la carrière OK carrière ya 2000 na 1900 ko la te Koffi za na place na légende oh muto ko longola ya place wana zate parce que il a créé son histoire jusqu'à présent azo lité nango a lité nango na bato belé na tous les 4 générations abundi na ba vieux na ba Tabulei abundi na wenge abundi na Kibinda Nkoi Kibinda Nkoi yango na wenge oui Kibinda Nkoi na wenge mais abundi na ba Fali azobunda na ba Fali lelo oyo azo continuer na ba innocent ozomona azobunda suna bango donc aza mutu il faut total la gagner total la wana dans les bons comme dans les mal total la place to zawana parce que il y a sa légende na biso to za na ba reine na biso le rola ba reine de mutu a shibambila belle ba chalamwana kufa ya persona mutiki to beta so ba za vivant OK to beta so ba za vivant OK tokene tap dans mbila belle zawana ba sindile ke bazana mais je to commencer à tika musique kasa za mutu alite abunda lo te papa azobundela na icha zate zera ba chrétien ko ba pasteur awa utuma ma meje 30 OK na yamba ba pasteur baza ebele bazobunda omoni mutu na mutu na place na ye soki pe oyo kokende kobeta na Alaska mutu liboso to tika na concert na Alaska oyo kokende kobeta na Alaska kuna na Alaska lisusu na Alaska te oyo kokende kobeta na Alaska to kobeta ya maboko mais pour l'instant il faut to pesa Fali ba félicitations ba bravo ba donc moi ba congolais eza insuffisant na oyo azosala. Et ça pour la tête que même c'est la fierté, il y a fallu pour pato, il y a carrière naé. C'est aussi la fierté à Mboka Congo. Au moni. Si on a pu mettre passeport, babilo on a surtout à salangote. Donc tel que doit passer passeport congolais, il y a un makambuto de salango. Donc on est réseau sur la drapeau Congo. Merci beaucoup Nadembo, Wembo Flairmont, beau ça partager, beau partager émission na biso ya Flairmont HD. Merci na Guima Samba Bakidi, le directeur Véro qui rezetiki mais si koto lo banane pe makambo zaka ebele mais to kata na biso parce que cameraman na biso disa match azana makambo na zokende ko sala to lo ba peneni concert ya Koffi ezokende na mbilinga est-ce que concert wana ya Koffi azoteka ba billet ou ateka ba billet te concert wana ezokende ya konila mais to Koffi obeta concert na yo ya pele Koffi ata 10 personnes soit beti concert 10 personnes ba ye ezaba concert salle wana ya 10 te mais ça promité so ngala lingaka nde ba beta omoninga ngata 5 personnes ba yenga na zaka libanda comme d'habitude hein donc ngana girara libanda pona ko tsaka batu alira concert wana alira concert ezokende par rapport à promotion ndenga zokenango azana batu azo travailler na ba professionnel oh ya presse azo travailler na ba collaborateurs na ye ba mesana ko travailler na ye ndenga zo la promotion na ye concert ya Koffi Olomide eza annulé te eza na voie ya promotion eza confirmé mais eza confirmé zo moté bien zotekam na yoki ba billet zoteka manango te ba nayebisako peleta fumu nayebisako journaliste ayoka biyoka yoka te journaliste faut ça la investigation le rôle la bakali ozomona le rôle la bakali ozokende ko luka ozoluka information na source oza na certitude que
concert eza la mbilinga mbili concert wa concert lelo oyo tokoma koboya neti bato basomaki na hippodrome omoni ke bao basomaki en avance concert ezalaki annulé donc eza koapêche ke lelo oyo bato basomba babillet en avance mpona koévite ke bazokisa bambongo concert ezala annulé mais bazosomba concert ezali akobeta ING Arena parce que Dembo Wembo nakati maloba te parce que ba concert yango ya Kofi komi na ba risque belé te la Belgique s'il te plaît to mona ki na Arena enilamaki te kasi te na Belgique te bato basomba billet na Belgique na Belgique troisième concert ya Kofi jibe ba chaki date enilamaki aye morote faire pas chaki date enilamaki mais par rapport ya Kofi komo leka te mais kuna ya Belgique ti ya likambo ya template ba template morote yo molaka na lobby en France oyebi griffe oyo ya Marité Girbo ba français bakoka kolamusa yango te ti lelo elalaka ndenge disparaîtra siko talaka Marité Girbo basaper ni balata wana Jean-Paul Gaultier lelo yo mona boutique ya Jean-Paul Gaultier nde baolata balmain salité boye balmain eza salité na gambele comme oyebi mutu bavandi avandi na poto griffe nyonso ya pele tikala na loba tikela ngai ta na loba vas-y alors balme koma na ya gambela omoni ya gambela mutu alati balme me asalisaki yango na gambela na wenjama te batie peinture ye mais Jean-Paul Gaultier eza rare Marité François Girbo eza rare griffe ya bafrançais mpona oloba nini français azalaka na biloko ya qualité ya likambo ya temple bana temple moko te Belgique ele wa Congo bandimaka nyonso RDC bandimaka nyonso sikoyo temple moko te donc mpona yo confirmation ke nga na confirme te na lobi ke moto akobeta concert eza Kofi Olomide omoni nga nayaka na ngaka wana mpo nasala mosala na ngai concert eza Kofi Olomide ye moto azoteka babillet ye moto azotravaille na promotion ozomona auta kosala émission na Migenima asalaki émission asalaki émission yapi yango asalaki conférence de presse omoni ndenge abengisa bato donc voilà c'est que promotion ezosalama atiaka date pamba te bango siko mabe oyo namona bamisio na biso bayaka koexplike biso te ke motif oyo concert eza annulé c'est ça leur problème mais pour le reste makambo tu ezalaka nango bien date ezalaka confirmé mais bango oyebi kaka ke baclose oyo batiaka na bacontrat na bango ya concert nde esalaka ke baconcert ezala annulé merci Dembo Wembo mais komona ke Kofi alobi abengisi bana nyonso oyo baleka na quartier latin malobi mutu moko mwana moko oyo place aza amiyebi ye nde aya te par rapport ya bana nyonso mwana moko wana nga nazomona ndi eza Suzuki te me Suzuki te bongo nani okombo nani ya bandal kombo nani Soleil denga na kombo nani Deobrond te nani Jordan Kusa mwana ngo siko eza nani on appelle Jordan Kusa Kofi aboya aya concert parce que ba propos ya Jordan Kusa etenaka te na Kofi Olomide yo oka makambo Jordan Kusa lo ba pona Kofi Olomide te te yo mto yoka yango ebisa biso parce que mwana moko mais on appelle eza Jordan Kusa mais bato mingi bakena na lobby bato wana baza batu babayok bazala bakende tika eza Panjo amibana nyonso baya na lobby mutu akoya te na concert ya Kofi Olomide eza Jordan Kusa soki tembe bemission eza wana eza nango fali te ezala fali ndenge nini tandis ke Kofi atangi kombo te nga natali kaka palmarès ndenge baémission ya bana nde basalaka na lobi mutu amankaka mingi autosala émission modernement mpe adeplasaki balangage na ye ezaka Jordan Kusa siko soki Jordan Kusa mutu afingaka Kofi Olomide matin midi soir ye kaka mutu oyo akoki kozala na interdiction ya émission après le reste moi je ne sais pas donc bato tu baya mais à part Jordan Kusa aya te ngai na lobe loko te yo keso tuninga na lobi na imaginer mutu ni ona komona ke roya te nga na lobi Jordan Kusa. Merci beaucoup na Guy Massamba Bakidi Vero Kirizet Kiri Rocky Massamba da Silva les millionnaires d'Angola Tchacho Kajidi bonnes vacances à toi mon frère qui est malamu za na vacances na ona bana et ça la bien mais Dembo Wembo to la lito la mugito monimba mo fait rigola afungoli mapata Rolls mais Rolls yango on dirait bato bengango occasion de l'occasion de Kolwezi. Mais pour mi dami tukana echi. On a réservé à faire papa. Tu commences à suba Rolls na. Tena lobby on a réservé à faire. Est-ce que tala ce que ça concert honneur ya Congo. Au moins ni kaleso à faire. Et ça honneur ya faire. Ya Congo te.
te lobela na lobela ngo te na lobi Rolls wana na lobi omoni yoka omoni concert abetaki na Kolwezi oui eza honneur ba congolais batoto akatanga jambo nde balobaka jambo mais mpona kaleso ya fere lipapa nga naza sankara te moto ayelaka basani ya balider ya wera basani ya mapata nga bongo te soki abeti miziki na lobela miziki mais soki aye o asombi boye na lobela yango te eza ya ye te eza honneur na ye papa abetaka miziki mpo azwa mbongo eza honneur na ye est-ce que fere kotala makambo ya fere alandaka fali ou asalaka makambo na ndenge na ye papa nde tozali atwana 3 personnes bato badidas nalandi moninga nalandi moninga foteyambanda te ofote ya komelesa alatisi biso elamba ndenge moko bapangi ye dolati elamba ndenge moko na mbanda donc eyebanaka te na nasomaki liboso na nasomaki na nsima omoni eza mondi tovivre eza likambo ya génération eza likambo ya temps eza likambo ya makambo ndenge ekende moni gdg moto azolanda moninga aza te bango to basala miziki bayembaka voi moko okuna sombi Lamborghini okuna sombi na Rolls bakotanaka ya bongo ya génération mais Rolls sango ndi eza nalobi lelo alati coupe latiki mipende libanda nalati yango ya mikuse da Silva alati yango ya genou sikonalala na moninga soleil disa match alati yango ya bamole ye bolati coupe sikonalala moninga nani azolanda moninga moto alanda moninga aza te moto asamaka na ndenge somba na kapasité mbongo na yo. Merci beaucoup ezalaki bongo Pelé un fou garçon de disque. Merci na beaucoup na Marlène Kasanga taille olympique. Merci beaucoup na frère nanga pi bongo ndongo R9 toujours 10 dembo wembo to juka minute mukie parce que tozo kende pe yo bika lelo to kuta na biso nyonso pa Igo Ikote maraboza kuna est victime et beta lelo beti match awa to kuta na kuna na yambaki bongo dembo wembo Fleur Monde HD dembo siko to monika mambili ya bel tisiko e continuer e kende kana ba lire kaka Bilabel Koffi Olomide Bilabel Cindy Bilabel Koffi Olomide Bilabel na Koffi bazaki na relation mususu te par rapport ya ba makambo ezokende e comme bazua o nini na kati wa e na bazua te na loba ki yango na otako loba ngo pa na nous diamant noir Koffi Olomide ayebi Bilabel ayebi ozomona mais ngana za na besoin boni onga na kosenga na mututu neti babozi boziana zo comprendre babozi boziana bazawana ba ilo kanto bazawana ba venio kalongo ba nyoka longo bazawana bato baza mieux placé ba Jean Koubal bazawana ba Jean Koubal bazawana baza mieux placé ya koboma moto ya Koffi Olomide na Bilabel quel que soit le problème Koffi Olomide aza na droit ya komanke Bilabel te Bilabel aza na droit ya komanke Koffi Olomide ba respecter parce que Bilabel ndenge azawana aza la seule femme abundi na toutes les générations abundi na mibali nyonso tout o bayaki na succès azalaka na trône ya wana ya reine afandelango ka wana la reine de rumba ozo comprendre abundi na Seigneur Lay abundi na Lwambo abundi na Nyoka Longo abundi na Koffi Olomide abundi na Wenge abundi na Fali na Ferre abundi na Beritier abundi na Bainosbi azaka wana chilelo toute génération azaye moko tozaki na la reine de Mutwashi mais ye aza na rumba on comprend donc aza mutu moko boye biso ba congolais tokoki kondima te tokoki kolinga te o quelque soit Cindy peu importe likambo ndenge ezali il faut toi arrêter likambo oyo donc ezosala kitoko te ke Koffi Olomide en compétition soit en guerre avec Bilabel eza malamu te eza mabe Bilabel aza ye moko aza légende ya mwasi oyo abundelaka biso en tant que féminin en tant que mwasi abundaka na mibali nyonso tu omoni Koffi azobundela mwasi na ye bato tu bakoyeba kobundela basi na bango mais Bilabel moto akobundela ye aza te parce que c'est une femme célibataire oyo aza icône tozala makambo ya kobala te tozala makambo ya carrière musicale na ye en tant que féminin omoni parce que aza ye moko abandi misiki wana trop jeune na ndenge azonuna nango ti lelo malgré abeti basala minene te mais asali batitre oyo asali bachef d'œuvre oyo marqué etika mpe lelo oyo neti babeyanga
omoni mibala bandumba ozo sundola mwasi na mwana muke kolanda basa mikolo tu vois omoni titre wana donc banjembo tu bamisi basalaka mibali bayembelaka mingi basi mais mutu oyo asimposaka liboso ya mibali ke na koyembela mibala lokoso mibala miyibi na koyembela mbanda ezaka mbili ya belle donc mpona kokota na batitre na bango te oyo na kolobaka na mokuse ke Koffi Olomide biso ezala presse ezala ba grand frère lokola papa ye bakufa mutu akokangela Koffi Olomide aza te lokola mutu ya koapeshe mbili ya belle aza te biso presse na bamikolo wana babozibozi wana to mettre fin na querelle oyo conflit oyo ya Koffi Olomide na mbili ya belle oyo na kolobaka yango wana est-ce que comparer mbili ya belle na Cindy est-ce que bakoki kocompare mpe bango lelo te baza na comparaison te ba age moko te na age te na carrière te bakocompare bango te papa so babi bacompare mbili ya belle na Cindy seka tokocompare Fally na Koffi Olomide po yalinga eloko wana te mais bakomo compare mpe lelo Fally na Koffi Olomide mais sikotokoya nango mpe kaka wana toya nango wana parce que bakomi 4 match ekomi elengi dd match ekomi elengi merci beaucoup tokomi na biso presque na suka tokomi na biso na suka émission ezalaki nga bongo Pelé Tamfumu garçon de disque merci beaucoup na Dembo Wembo na Zio vite fait merci beaucoup na Emo 10 mutazo filmer biso moi 2 mots 3 mots na yo na batna yo Lumière ezali mais que ça clôturer le reste jabi na mona to na mona te merci beaucoup na 2 personnes 3 personnes on pense que to comme na biso na suka bonga ba mbote mama bulu yanga ba pesa ba mbote te parce que nazoya problème makala te na moni papa sa mbote te ata Roki Masamba da Silva na baby sit ba téléphone ezate ba nini ezate non souhaiter ka ba bon établissement na Matimba Bakidi Manjuzi Bakidi ba bon établissement na yo na si même sous semaine oyo et si la tena obetelo moto wana pona section sous mwandambu na koyelo muto linga mingi zikondo putu na pesa mbote sika zali après tu pesa mbote ka bangwana merci beaucoup ezalaki bongo Pelé Tamfumu garçon de disque bo s'abonner bo partager émission na biso a to finga raté a to lobaka vérité merci beaucoup ezalaki nga bongo Pelé Tamfumu na yamaki bongo Dembombo Flair Monde to comme na biso presque na suka émission je te salue à tout le monde bo partager émission bo komela biso batama finga na lela bino fort na wazela bino pona lelo to suki na biso awa ciao ciao
Pourquoi bolingo tango ya kana bomo ya mote mebela kapoto souris saïd soki epesi moko mwetikaka mokwalela ringi kolilisa blandine pepa mana kweima yanga rogeliwa sokokana ngai wala lelo nasosala ya kiwakwasi mais ça se fait, oh chérie.